bato belé o balandaka ba chaîne ba yibi même pas que ba comment au soma banze moka na ba na ndinga virtuel émission musicale na biso équipe akawana tika ka et puis émission comment chaque émission chaque dimanche les mêmes gens pour la même chose ango baza danger balegi batutu na auto suspendre porte-parole nanga momentanément une petite que j'aime beaucoup pour nous signaler le banc mutu o alingane ba respecter été mutu alingane ba respecter été mais ils ont respecté pour nani mon peuple périt faute de connaissances mais yo okomela pema studio de bon bateau balonga Congo bako sala na Paris siko on travaille na ba studio ebele au mona ba exigence ya studio au mona pe ba caprice ya ba studio awa siko e pa na yo lokola yo mo artiste osali est-ce que ça na faveur pour na ba artiste mais ba artiste surtout to longoli polémique place baza na plus de confiance parce que zali l'un de leurs mutazo sala ba blog wana baza na c'est-à-dire ceux qui ba oya te saka pour na polémique oka kofi mais na ndenge ya musala ba que baza na intérêt oya awa parce que ba yibi ba qualité o ebanda na ba même ba V12 ba loi tilelo na okaka ba ingénieur de belé na travail na ba tuna ba musicien tout ba ya ko tuna so mais ndenge ni ba voix confier bi makaboy ndeni son na yela ka boy ba ko zongo parce que qu'est-ce que je vais faire na sana ba ninga nga ebelé on a travaillé na ba on a ba poto na ba Belgique ba France ba ingénieur de son ba Hubert Salou ba Marignac na ba no benga bango c'est-à-dire na tindele bié aye poto na moi ba chambre de Nicolas moi décembre de liawa na zo bon songo comme pena ya on est hôtel du fleuve donc faut qu'aille avani naye et puis aye au salon musane na studio sans compter ingénieur na biso o azali l'un des meilleurs sinon le meilleur na kin Tony Kaleta yemo azali déjà soki ba ingénieur alibanda ba et puis artiste ya pona album ezali au sala mato oye na bango pona séjour moko ya formation ceux qui ça dit que les gens qui même na poto artiste pour un ingénieur à lingi bon aujourd'hui artiste moi à côté à lobby a besoin de travailler na Gaze na Gaze Philippe Gaze est ingénieur de sauter un programmeur alinga programmer dans l'album na avant on est allé bisoter bisoter on a magam na yi bisoter ça la programmation te to go sala mais bisoter ça dans studio ça programmation te to go sala na biso mais but na biso bosso ali enregistrement de son, enregistrement définitif Yanzembo, enregistrement professionnel. Pour eux, film qui est ça, la réalité, programmation. Soit programmé après 6 sens. Après 6 sens. Oui. Sens, c'est le mot. Après 6 go déjà. Et ça déjà départ. C'est une personne qui prépare, net, comment on prépare Nandako. Batnia Sobana, studio, home studio, t'es pour ça la préparation dans Nandako. Voilà. Bago ya pe basengi awa. Oui, mais quand c'est la paix, c'est pas l'ingé babanda mouture yanzemo awa structure architecture yanzemo awa to ko sale là mais là où ça passe na biso ba musique ba to ba la musique ba biso yali studio d'enregistrement professionnel. Vous assure que oyo et rozala vraiment na ba condition nyonso. Mais ngai ba to ba bi moi rigueur na zanango moi sens ya perfectionnisme on a zana ya olinga elo ezaka na qualité donc on a auto sala ezaka kana idée wana ka ya nek ya moi qui confine na linga kamunanga ezala vraiment bien alors lingelo ezala na qualité ezala na deux sens bato mingi ndenge to yebeli soki baba invité Kofi oka Kofi na album nanga yembi nenga yemba na album na été donc so ozoluka perfection na eloko na yo est-ce que oluka perfection na album ya mutu mo à côté studio pa na yo mais mutu soko bengi mutu na nsembo na yo pa yemba na album na yo yo mutu oloba ndenge yo lingi non. Et puis, si vous avez un moutou, on va déjà que dans bengi feu Madelou par exemple, n'avez que Madelou azara na boye mbaraboye. Pour moi, si vous avez Madelou, na so bengi ni boma, et ça n'est pas donc ça dit on a déjà une idée, il y a eyembeli na ye, et là où yo lingi eyembeli na ye wana d'origine et apporter na nzembo na yo. Donc si on prend moutou, yo mo bi lelo na uti na Kenya, tout le monde veut alimba sala nanga ba idi kenzo tout le monde va artiste ni surtout ne ba so mo na tout ça na mo na petit na so ivoirien isoleka Baby Philippe batu nyo surtout balinga to yemba na bango mais si on a ke na tout na toujours na imandeni olinga za ndeni net mutu musa Nigeria wa yaki auto yemba ina yena ni J Martins il y a le non biso Nigeria to nga vo na munene nengo lobaka yo yemba no to yo lobaka na lobani no lobaka makamuno wana lobaka moni guna ina sali ndenge ya lingaki mambo lobaye kuna na asio ba ozala ba responsable ya oyo kango na lobe makamabe na ebite na oyo ononte kasi bonzo jilo oyo kitendeni o mena lobi kaka
Bon, non, comment le bello yoki mais na yoki renté na vie baza ba responsable. Attends, tu vas voyant ta pasteur. Ah, et là yoki to beno ko qualifier on déjà na. Mais si ko qualité on a perfection yo linga ko sala on a ba album ya bateau bazo ya ko enregistrer ah sûr. Ya ko leka. Ça dit ngana olinga que sango ya kitoko ya studio yo kenda partout pe yo kenda. Ça dit je ne peux pas na sala ilo bien te pour son habiter ni les gens qui me connaissent ba ebike na formaté ningwana. Ça dit ngaso na bandi ko sala so le omelette on na sali 30 on di mati. On les a li solo peka. Mais na ndenge to ebeli sal après yo ezaki papi tex mtayi au sala production awa. Lobby Lorette la Perle. Samedi au Zoyakuna Mamou National mon coucou Chalamona que je remercie na confiance wana. Alors ça va tout balinga mutu achi balinga maman na biso na ye moka to tikala na ye. Ba vraiment bazala bango surtout. Alors na studio mtako banda e bani nante ou bien yo moko linga ko borane lo mo ya test. Studio nebo d'abord nga za vina ya studio nga sona za moi boye za pour na studio parce que na ebi valeur à studio na mneni ko travailler na studio ko tena problème parce que nga na ça dit nga mo ça dit so simika guitare na misaka nsem donc wana ko tena problème te déjà bato bazo senga nga na bandela banzimbo yo lobi leki banzimba lelo pour bana lelo pe bayo ko ba profiter nango na ba mal aimé ba orphelinat ba bazo senga déjà donc et ko zo ngalem 1 an de travail. Un an de travail, c'est-à-dire qu'on a ça, on a modifié, on a modifié. Déjà, on a déjà les puis tout le monde qui tout ça là, balbon, on va quartier latin, balbon à petit, on a poto, zébélé, na C4, nimi, zébélé, projet zébélé. Mais yo mo repé aux asus na studio, tu auras na 14e rue, au ça. D'abord non, c'est l'anzimo ya campagne ya président Sassou Nguesso, ba solliciter qui en tant que prestataire de service, na ça l'anzimo pour la campagne na salango. Yo une campagne. Oui, c'est-à-dire oui, nous avons un droit quelque part, nous avons un candidat on a soutenir les EPEC samita. Dans le but que candidat yanga à l'équipe battu surtout na malamu, au candidat ya bawana muso payé par l'équipe yanga na malamu te. O yanga ça na malamu na o c'est mon ami. Bon mais ça peut être même sur na pas fait bien parce que ça humain. Mais malamu na est visible. Ce que boutique il est temps continuer na au sala malamu na wana et qu'on ça la paie bien. Les autres là on va un peu dans l'inconnu. On va un peu dans l'inconnu et puis tu as remarqué que dans l'Afrique, chaque fois, il y a une instabilité. Il faut que la constitution ait un bâtiment de disposition parce que moni, ba mindele ba ko sebiso trop. Na makamunyo surtout ba mindele ba leki biso. Ba podium na bango, ba salle spectacle na bango. Ba kofi na bango, ba 33 na bango, ba liga biso kaka. Moni Beyoncé pour nga legi na isindite na wemba, na legi ka pose américaine. Siko so ekomi makama démocratie, ba mindele ba linga to za ndenge mona bango. Biso tout olingi démocratie. Mais il faut to keba. Est-ce que tu es capable ya ko assumer démocratie exactement net ba américain? Est-ce que na kati ya mtu na biso to komi mur assez pour Nayango, ça dit que tu es démocrate jusqu'à un certain point. Et là, on a moi j'ose le dire aujourd'hui. Démocratie à l'africaine. Peut-être pas l'africaine, mais c'est-à-dire dans le lobby, on va comprendre. Si tu as quitté au Congolais, si tu as quitté américain, si tu as australien, c'est un cas différent. On m'a kita. Si tu as climatiseur ou américain posé, ou bien canadien, ou bien japonais, c'est un cas différent. Mais on se réfère toujours à ces gens-là. Ba route bango, pour passer le pont bango, ba avion bango. Mais si on est comme la démocratie, on nous exige tous à la nenge mokona bango. Tous à la bas, nous ne voulons pas la face. C'est comme ça que ngai, les monsieur batbamo na ngali boma na ebité, na la souhaita que na mboka na biso faut bâtir à disposition moko, il y a le travail accompli, c'est-à-dire exception moko pour la qualité à travail accompli. C'est-à-dire l'ingo lo banini. Et vous allez payer constitution et lobby que 2 mandats. Mais si on a que 2 mandats, on les a pris là par résultat. On a mutuka pour la démocratie. Au tout niveau magama braza. La personne ça magamuna magamuna yana braza. C'est la question que moi je me suis posée parce que même si beaucoup cassé moi bailan.
on est à la question dans le lobby. Tu sais que sujet ngane balingi ne ba mesana mais ngana pesa ka imo idée nan. D'accord. Et Togozon à côté na biso parce que to bana kolobela Saint James et suite ezanini Koffi Olomide toza tomoni oyo tomoni studio olobi kalate mais tozo kende tiwapi pour na liro tomona naebi que bato mingi travailler na bango lelo ba pe na ba chaîne à télévision ezoleka pe na ba bouquet et tozo ke na ba tendance wana exactement, c'est-à-dire na soki zalaki pe que ba fréquence ezomona na te ndi bosi boyoka ke chaîne moko ya qualité ezobanda naza kosenga officiellement na ministre na biso ya agama presse Lambert Mende na sina kutene moins 2 fois naza na besoin ya fréquence pour na la chaîne moko pour na toujours relever culture ya mboka na biso pina la chaîne moko de grande qualité, de haute qualité naza na idée depuis un moment ba Chabani bayebi bato bana monde na TV bayebi ki na idée on a depuis 5-6 ans. Réponse est là que fréquence exacte lelo ba oui comme na bloc ba TNT ba nini ba ba technique na technicien te na me frère na Tony Paleta donc naza pena na besoin nango et bato ba yoka ba oyeba que ba na télévision différemment. C'est-à-dire, on a besoin de chaîne, par exemple, il faut à 21h. Et quand on a un sous à 1h du matin, mais il fait information musique et j'en suis information musique. C'est comme au samba. C'est-à-dire, information musique et zanine. Bato batala bana besoin de Makamuriana Salaki. Makamu Timberlake Sali. Si je me bimi na Canada, jamais au YouTube a bien système au boé bazote bato belé au balandaka ba chaîne ba même pas que ba comment so mabanze moko na ba na ninga virtuel mais émission musicale na biso équipe akawana tika kakea et puis émission comment chaque émission chaque dimanche les mêmes gens pour les mêmes choses en bazar danger balegi batutu na nous suspendre porte-parole nanga momentanément une petite question beaucoup pour nous signaler le bangai ba makamwana je ne veux pas OK na télévision pour passer information sur Kezali nous avons l'information du 1er janvier au 31 décembre était beaucoup nous peut kozala likamwa siga koloba exact au vent du calme yango moni petit na ngana merveille na loba qui na suspendre na singa bata presse aller katé jusqu'à nouvel ordre na koma carte ngana lingi ko sambaka ko sona katé bato ba finga nga ba mona important ki ba kipenga na ninga mabi wana za bango na pesi bango merci balaksa ngaka ki naza muta valeur pour jamais muta libomo ko finga ina muta pusu pas ani dia muta pusu tant ba zoka tant na bango ba réfléchir ba complot contre nga ba pesa nga valeur je les remercie nga naza wana te pona répondre bango et azo que nous kotaka na ba polémique banini yo mutu commission nationale de censure et kangara ba album na yo chaque année et puis libéré yango si sa phrase na yo si sa phrase na yo soki okomi na TV ngam na oloba donc maloba ekomi ya yo bezaka ya maloba il faut instruire à charge et à maloba invité émissionnel si ça phrase on a bien yo mutu commission nationale de censure et mesana ko kanga ba album na yo pamba soki bimi et puis pamba mais soko salishe na TV bano bimsa ba biloko nene bando leka na TV na mais siko banzi mango yango te kasi oka bakanga kasi o bakanga siko banzi mo bakanga ki yango neti okangi mloko la 13e apôtre munili mobimba simba mandalala mwana nzambe ya okangi ozolo baga wana ozolo ba yezu te to siko ko betox soko moni na tongo osobala ye na pokwa ebi yezu même nga moko pe na yezu olobi na tango lo banzi moto na komi na decrease okanga le roi patron nzambe soko sala kingai mbona lingaki ondima nalandaka sheri nanga sima oya kolinga kobenga ye na kokangeli nzima boba tutu babala ba d'accord so ningo benga famille fa gangela et si on a chaîne à télévision on a symposium aussi mais on peut ça merci la commission de censure va vendre batali bakanisi parce que premier équipe il y a qualité nzimo takini ba promo disposition administrative je reconnais que je n'avais pas respecté formalité administrative au moins le passeport n'a tondi ba capturer pour un passeport à sika
on a autre film on a dévoilé cahier de charges na biso awate non peut fréquence non peut écouter musicien quartier latin ça yo suspendre porte-parole ya quartier latin te musicien ya mutu azate ba musicien bazali mais musicien ya mutu azalaka te soki mutu asana quartier latin za musicien ya quartier latin mais ya kofite ya quartier latin et musicien aza moumou te c'est-à-dire musicien ezali normal un jour akina ko beta à gauche ou à droite. To lungaki to limiter yango lera maisha. To pesa ki mo règle moko de bonne conduite eza loi te. C'est-à-dire il y a la législation. Et là moko pekisi musicien te a un orchestre Z ak un orchestre F. Ezate légalement. Moralement pe ezape bien te okanga mutu ngana o alinga sala makamuna ya moniki awazo azana éclosion te akenda gauche. Ezape bien te moralement. Problème mo yozoloba les Alaka sont musiciens moko a sali choix aya pemena Kofi parce que ce n'est pas Kofi qui va chercher les musiciens des gens pour que c'est belé betaka pour que c'est pas ya pena sous terre et comment ka star moko boy abetaka na batu to ebité na nini wana bolo groupe d'accompagnement voilà ça dit bateau nzamba sala soko akepa moi c'est né bateau moi chéri au sala rapi non groupe d'accompagnement sala na groupe d'accompagnement ya mutu c'est bon fait à chaque époque hein, c'est juste hein de époque il y a le au tempora au mores ne balobana na latin donc ceux qui musicien aye pas Kofi pas à permettre Kofi ne comme un problème mais orchestre presque mieux surtout dans Congo mutaote pas Kofi à Kota et le belanga batouri je dis mais presque mieux sur mutaote pas Kofi à Kota presque même pas Pepe Calé vient dans Pepe Calé ba danser za Kofi ba Kota avuna et les cas normal na zoate ba côté pa nanga na ozo ndenge nini mutaza mawumbu ozo nini azwa kibango bandima kibango voilà yo bondima ba msusu voilà omoni ke 30 ans zakaneka moto 30 omoni lui 30 ans kaneka moto mo kazo kaneka moto mo siko alobi bien que nazala kana ba biloko yo yebike non so yeza vrai so yeza vrai enfin otu koloba ndenge fallait na ndima ka demande nandima ti lobi ba yolo bao Kofi azui Tony Kaleta ngana ko Tony Kaleta ndeni un responsable kutayiba mbakamba métier ba technologie ko lekanga musika to solo na biso to solo bien d'abord to ba comme Tony voilà ils ont azui parce que lobi ko makao azui technicien so ingénieur Tony yo preno ne banati wana bok na mujima ibo na mujima ba preno ya ko ça plaisir lelo to boy te za entre mujima ikananga mais preno no juste ya nindi et yo répète comment bien tu évolues bien même diminuer nga pena na limité musique à Togo et les gars Congo nga pena na limité bakum sakabatu ya Ouagadougou kolega ba mission Congo parce que talent aux en Congo yana moka monter en Afrique idée nanga de base yango wana mais ba fit peso et le gozo kenana nga na français leitmotiv nanga yango wana ça dit na lingina contribuer na ko bunda pona suprématie ya musique ya Congo donc voilà na moi contribution na moke moni vie le vie Verkis moi je salue son œuvre ba makamwa sala ka wana ba studio mobile banini je salue son œuvre ngana zata na 1/10 na oya salate na so bunda na monde na ngana ni contexte mboka yali au moins lelo tukoma na mboka moko kure katana chaque jour à l'époque ba studio VV kure za katana te mais idée ya vie wana sala ka même usine ya ba sala ba cassette na kota ya ki cimetière kuna ya kitambo kuna je salue ba musu ba bosala mais moi aujourd'hui je le salue on a zo sala vraiment moi maquette à mouké par rapport à ça là na ko memekalo jamais na ye ba vie lokola vie lombo a sala ka édition populaire azo bimisa banzimbo ba musicien na ye a OK jazz malheureusement suka kana ba musicien OK jazz ngai Kofi central ba congolais ni surtout et voir même ba artiste angolais na utangola ba content zo ça non non penate pour eloko na biso yali biso na Tony studio et banda studio penate sali et banda penate studio comme opérationnel alors na ba bilo onyo sotango lobaka opesaka ba possibilité déjà
nayebaka na baréunion moko ya maisha olobaka bato balobaka ngam nabebisaka me mbala opena tokotala sikoyo lokola ozwi courage ya studio bozotravaille na l'un des ingénieurs oyo biso nyonso toyebi ke aza makasi nani akobebisa ye ifezaka ye sikoyo 31 ya quartier latin e ozala organise ndenge nini ane yango yango en tout cas nayebi ndenge ozala organise te mpo anniversaire yango eza le 26 novembre quartier latin bandaka un 26 novembre 1986 donc nayebi ndenge obanda te me nayaki na esengo nayokaki chef na ngai ya suka wazaki chef ya quartier latin ya suka l'un des plus emblématiques Fally Ipupa DiCaprio Hustler bolongo na mosusu moto yebango biaka na ti lokolo nayokaka ye alobi ke ye moko mutu mbala oyo akozwamaka mutu en main ye moko alobaki yango biso tu totalaki émission te na bato afrique du sud batalaki esalanga plaisir oyo koyoko imagine te nalobaki yango jo mosusu esalaki mpe mwa polémique mpo na ngai so lobi asala le premier de la classe à quartier latin ya kozala parmi le premier ou le deuxième antoya mingi lelo amwa lokola le premier na bato babeta na quartier latin esalaka nayoka ndenge wana mwana moko azala toujours le premier na kati ya chiki na bango mpo na bato oyo baleka pembeni na nga na réussite na bango na parcours na bango je pense que c'est lui sikoyo soki alobi ke 30 ans oyo bi avi na biso akomi na mwa makambo ebele album asuka boye na boye tout ça bango bakozwa makambo je suis heureux na vandi bon bulu mwala bape aye bamwa baide na ye nazosenga mpe na bato oyo baotala émission oyo bana baide tokomi na monde ya internet batindela biso baide basuggestion na bango basuggestion na baproposition poza eloko moko te baotina na adresse nini ata na adresse na yo yorele nga aza moto quartier latin te te eza likama quartier latin te eza quartier latin olinga te eza patrimoine na Congo olinga te QL quartier latin ezali patrimoine ya Congo lelo c'est-à-dire ça appartient à tous les Congolais nyonso azoyoka biso epai azali na Afrique du Sud na mboka nini lokola raga ezaka chaîne moko RTG bolimbisi honorable plus vraiment ya lapsus kaka donc bolimbisanga donc bato baza na proposition na basuggestion quartier latin soki ekomi ya bato nyonso bandiozongisa biso na impere même mwana aza na libumu aza déjà membre ya impere sauf que nazo obligé moto te asoma carte ya membre nazo obligé impere alaka fo oza na carte na yo koto na soir bakangi yo na bajmpr oyo bajmpr na bagarde civile alors Koffi Olomide outi tourné Angola avec Paolo Tudilou et au Képe Kenya et eleki ndenge nini po ya Angola tomonaka ba image ndambo ya Kenya na moni ba image moko ozali na téléphone mais osali ba jeu moko osala trop na ba concert awa burazo bina inte yo longoli na podium obengi mutu mususu en tout cas danseur buro ngaza fanatique naye ndenge buro abinaka naza fanatique naye donc danse eleki nango chant naye te c'est-à-dire bon so chant ya ngambo nazoyemba na omi filmer ndeni te ye pa yemba bona bono filmer azoyemba ata yo moko bosko yo ko mai cameraman ndeni yo ko mo filmer soki azobinaka na kani sengo wana ka elengi wana na filmer ndenge abinaka wana talaka asalaka 7 ans ke koperde yango na États-Unis soki ezalaka nzambe te nde lelo mwana wana azonga te akosta mitro lelo aza bien il est comme un poisson dans l'eau il est chez lui Jeko Bourron donc il est chez lui donc il est au moins vraiment zelagi sengelaki te urgemment no bureau longa peme na Koffi kene États-Unis la preuve est là ba collègue no bazolanda o bazana posa oza ndako na bango na zaki na la Luanda na mona ipeti na nga cheche de balle il parle ba na nga vie na goya bona ezali ndako na bango lelo quartier latin non seulement ya bango tout mais a patrimoine ya ba congolais nyusu c'est comme ça que na ba album ezoya ez album à quartier latin musicien na o bazobeta lelo non bazalaki o basusuti o ali asana nzemu na mona ya valable akoyo ya nango ekota na kati on a risqué de comme combien de CD pour déjà toi on a 4 CD na 13e apôtre mais na habité soki ba musicien na o ba kenda na ba o bazali na mutacha nzembo au privilégié bato ba longo il suffit karaté que au nzembo nga fona yo quand on a mon ça vaut la peine vous êtes à quartier latin il faut nzembo za la peine hein ils ont tenir et au sale la biso banani on a ba se prononcer te mozo compter na bango mozo compter na mutu nyoso na compter na Fally na compter na Doha Congo, na compté na Popolipo, na compté na Buruman, na compté na Bindabas, na compté na Suzuki, na compté na Willy Bula,
na compter na Sam Chintu na un problème au tanga ngate na compter na Sela Mputu na compter na Lola Mona sommet des sommets na compter Lola Mona sommet de sommet Montana na soit Modoga Barambo vraiment na éviter peut sortir bord vraiment na éviter vraiment ne va faire le baka vraiment de Modoga Barambo na compter na ye na busenani Roi Talala Soleil Wrangler Soleil je compte j'attends ce bana ba bord na bango donc c'est dit on y va na tenga ba depuis Cho Savané donc ça dit dans c'est dit tout ça la pena payer moi système 3 CD tout le qui mon mécanisme moi ça le voilà que bo oya ba chanter à kala oya ba guitariste à kala oya ba chanter et le monde ngona et ça la vrai au bandio boulé là ngana otaka ka générique et ko pasuka na ngote yo mongo oboka maman nanga DJ Quadre maman nanga Quadre ko pasuka na ngote son mon ami na ça dit selfie ko ça et ko pasuka na ngona bor mona beta bigo kalembelembe kalembelembe ela oyelo ko tena kati la ko kalembelembe on a côté ba nda lukelo nini balukela nini siko te balukela nini pardon balukela nini kasi lobi kalembelembe balukela gyo nini na kalembelembe po eza avenue te ba signalenga kina ko mona wana juma na lukona bandana dakimono zalaki te il faut dévier quoi na tito ebelo ko lukana kalembelembe ba bisaka pena ke mutuno so no mona ina minute ta la place boya kana kalembelembe alors tourner outil selfie mto régnier 13e apôtre générique selfie et l'équipe 13e apôtre générique selfie je crois que l'équipe a générique tout quartier la bêta kapo yo boaki na ebité elo ni bato mona na katia na ebité ba mona pelote na ebité on a tout dans le public donc na ebité to dance mo ezawana eza genre Soudan pour signer un contrat na Kenya a outi Éthiopie parce que pour nous que robeta sigo na Éthiopie na Tchad na Soudan na Ouagadougou donc ça dit selfie ça peut moins phénomène quoi moins phénomène peut quoi alors na ba ajo soki ozo continuer kozana hit parade ozo continuer ça tourner yo mo ozo milo belani nous sommes d'abord sur la mona na été et puis public ayebaka artiste au penya zana bolingo na e artiste penya sala ka pona intérêt ka mbongo te me pona elengi pe bonheur ya public a bossa na ngote omoni loko na sadi mutoko la Koffi Olomide ami benga yimoko ko DJ Quadra DJ sadi ngana respecta ba DJ Frank ba DJ Rissel ba DJ Virus ba Abdul ba Amarula ba DJ Mathieu ba na ba mboka tout na spire mutuna ngai ouais par comme de Kimi donc nga mo DJ c'est dit lelo ba fille ba so ba nga DJ donc te c'est dit ba DJ Quadra c'est dit un avion mo côté na aéroport mo côté na restaurant mo côté bar c'est dit batunio surtout photo na Koffi et ça va bien nga non ça la batu plaisir na muto na refuser photo ta alors après plus de 30 ans de carrière so ba sengo photo tous à 3-4 traités yo moni nzembo na 4 mois lelo 6 millions de vies na 7 millions na 4 c'est le problème nous avons na 4 mois wana 33 na 4 mois wana na sepeli po olongwe na premier na hit parade après 5 semaines et 7 semaines moi 2 semaines ngana pardon tiango na 4 7 record quoi parce que moni avant na record avec Nigérian na uti Nigeria na lubi na yo c'est dire respect ezongi na musique ya Congo na uti Nigeria oyebaka nyonso na uti kuna mpe na kozonga kobeta kuna na juin ou juillet donc respect pena ezo ça dit ba P Square baosenga to refaire na bango ekoti te mpona les plus beaux clips d'Afrique nga na mona eza ya bapeti wana ba P Square bajumo wana nanzemoni testimony we're gonna beg to break bakota pe oh mais c'est quoi heureusement vient d'abord quoi draper à Zalaka toujours alors Koffi Olomide oui na sûr que nyonso efaito lo batolobi mais les gars 30 ans de osuki sa année oyo 30 ans donc ba tu ba pesa so ba idée wapi to ebite ngana oyoka mingi fali mais so zongi bango pe bien po to zara okota koto yo to yeboye to ta l'orchestre koto na couloir et ça m'a bêté tolobi ba idée te opesi déjà idée mutali bosa pesi ba idée to yebaka eza 33 bina reconnaître sur place en côté mais c'est bien na lobby hein donc to bato ba pesa ba idée mutali boso ba pesi ba idée za yo
C'est Et bon. pas ce qu'on a pété. Et vous passez à l'Angleterre. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire pour te clôturer, Lélo? Lobby, samedi le 19, Lorette la Perle, la Robette à Saint James. Ah ouais, le podium Oyo. Nous avons na bateau balinga musique, bateau balinga art. Batika ba considération mususu, batia art liboso. Ba yoga ah et pas de particularité à l'ison. So ngana kendaki ti na ko déranger mutu na Tony. Pour la ligne qualité. Il faut boya yoga soni nezo bimawa. Bon biloko nango ebuta ekitakate. Ba liner, yango ba seba salade déjà. Na ba booster na on a ça ouais. Ça déjà installé. C'est son ya programmé. Mais son ba améliorer lo ba améliorer. Biloko ebujaka te. Particularité ah ba guitare ya li, ba effet ya li mbonde ya li, clavier ya li, eloko na senga ka piano. On a ni piano ya me ya pembe kaka. Et passe na zongo te. Bato ba tala so passe na zo piano pembe ba selinga na tineta western piano ya ah. Donc le 19 lobby samedi, bato boyo encourager Lorette la Perle, asa mona muke, mais asa mukolo na musala na ye, azolanda. Donc il y a les qui a maman Biliabel, il y a maman Tchala, maman Betty, etc. Moi on a bango kutu. Donc bah encourager, bah mon ébile moutouni surtout à un début. Il y a un début pour ça déjà malébélé numéro 1 n'a pas été parade à trace. Donc honneur ya Congo. Donc bah encourager. Samedi au Goya kuna le 26 Mamou national Tchala Moana, mon coucou. Na recepé la wana concernant tout mon tabac qui tenga fona zala. Ngamoko. On a bien pena hein mutu ashina biso kwa dona senga batu baya ba ezala ba yuda so baliko yako beta wa ba yeto sololi biro yali to sololi ba yako beta ezala orchestre nini ba petit nanga bo ba kabose ba muketonga ba héritier ba savane ba samchintu ba nani ba comme so bana orchestre sona bango nyoso tout vraiment oh ils parlent ba longola ba croyance kofike na ke ba betia wa succès na bango tikali ya ba bimi vite mais siko loka ba betia te ba sa succès wapi nandenga mabete succès ya na scène na podium ba place ko bete zatinga za bete na Romeo bakangi Romeo grand hôtel pour man balingu to yoka ma musique congolaise te to ko betaka wapi terrain banda le komi stade bazo tonga et comme soka fo beta fo futa so nini na ebité to ko beta wa place ko bete tikali combien na kisasa ba vivre comme casino nde na yokaka to ko beta o ezali podium yango yo. Voilà, et puis sur mesure pour la musique à Congo, les noms n'engagent pas. C'est aussi 200-300 personnes, c'est très bien les noms de la musique à Congo. Ça veut dire quoi? Et ça, Nini? Moto. Et ça, comment décoration? Et ça, décor. Décor, il y a la caca, mouinate, il y a un décor. La moto, on appelle décor. On a moto, tu fais pas. On a fait pas. On vend du colo. La fin du nango? La fin de ce chanteur, tu es sur la ligne à Vandi Nazoyemba. C'est la décoration. C'est la décoration. La décoration a changé. Au Tchakar, moi. On a un podium na Miami, na Miami, on a car na kacha podium. Maintenant, on a un monté, na moi Vespa quoi. D'accord, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, merci à vous fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Pedi Pereira, merci à Abou François Nzouzimuyeke de l'Espérance, Michael Chioyo, sans oublier Benjamin Luyel, le réalisateur, et merci également à tous mes amis, à tous mes confrères, sans oublier Nati Lokole et N Ntsuko. Merci, à la prochaine. Mais yo, okomela pema.